Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo bandeko babolingo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino sango oyo ya moto oyo babengi na kombo ya Monsieur Epaphrase oyo bino moko boyebi ndenge nini azalaka koleka liboso ya bakamera na ba émission oyo ya ba chaîne ya ba congolais, ndenge nini azalaki kofinga basali na nzambe, ndenge nini azalaki kofinga bakonzi ya Congo, ndenge nini azalaki kofinga meme bato oyo bazalaki kaka bato bazalaki kosala pona lokumu ya mboka, ndenge nini azalaki koloba pona bango pe kokritike bango kokitisa bango. Tomonaki lobi awa bandeko babolingo mokolo ye alekaki liboso ya télévision liboso ya caméra oyo asalaki ba déclaration oyo apesaki ba fausses informations na oyo etali Pasteur Mukuna na oyo etali Marie Mesamu pe na oyo etalaki Claudia Sassou pe na bato mosusu ndenge na ndenge. Bandeko babolingo bato wana nyonso oyo ye alekaki abandaki koloba n'importe quoi, lelo nzambe aye kotalisa ete oyo ye asalaki ezalaki malamu te na miso ya nzambe. Ndenge tozali koloba ete ndenge tozali koloba na minute oyo Monsieur Epaphrase oyo bato mosusu balobi ete azali mosali na nzambe, ndenge tozali koloba boye azali na hôpital asalaki AVC pe azali na problème oyo ete ekoki kotika ye na basekeli ya makasi po ete monoko na ye ezali ya kotengama na minute oyo pe na tango oyo abandi korekonetre bato moke. Bandeko babolingo tolobaki yango ete tosakana na biso na makambo na biso oyo ndenge tozali koloba Congo ba aventure tosali. Tosakana na ba makambo ya pamba o ndenge Jésus alobi ete biloko ya bambwa tokoki kosakana na yango kasi ya nzambe te. Bandeko bomoni ete nzambe a confondre Monsieur Epaphrase pona kotalisa ete makambo ya salaki oyo ye alobaki na miso ya mokili ya bato ya mokili oyo ye apanzaki sango na ndenge ya mabe. Tala lelo oyo nzambe ndenge azongisi lifuta na ye. Babiloko ya boye bandeko babolingo soki Epaphrase oyo azalaki kuna na Congo nde balingaki bakosa nini ke batieli ye poison
o basali ye boye o bato Joseph Kabila basali boye mais sikoyo toyebi te eloko nini lisusu bango bakoloba mais mpo na biso tozali koloba ezali réponse ya Nzambe vis-à-vis ya makambo oyo ye moko asalaki oyo ye moko alukaki ndenge moko mpe tozali kokebisa soi-disant mosali na Nzambe oyo ya Suède ndeko kaka ndenge ozali koya liboso ya kamera koloba n'importe quoi kofinga ndenge pe Monsieur Epaphrase abandaki kosala keba ete mikolo oyo Nzambe azali nde kofrape okoki na yo koye na liboso mpona kotalisa na bato te bapaster nyonso ya Congo bazali bapaster oyo bazali sembo na miso ya Nzambe te otalisi ete yo nde moto ozali sembo na miso ya Nzambe me tala sikoyo mpona kolakisa ete Nzambe asepelaki na maloba na yo te nayebi ete bakoki jamais to biso mpe tokoki jamais koseka moto azali na mbeto ya hôpital ezali liseki te me tozali kotalisa sikoyo ete ndenge nini azangaki mpe respect vis-à-vis ya basali na Nzambe oyo bazali kuna na Congo mpona ye bandaki kokonsidere bango nyonso tu baescroc baaventurier mpe bakememe mosika ya koloba ete bifo bakanga mangomba nyonso tu ya bakongolais oyo ezali awa po ete baza komona ete bapaster baza kokosa bato baza kosalela kaka makambo na ndenge ya escroquerie bandeko na banzi ete babiloko mosusu tolobaka ifo tosala keba na yango po ete bino moko bomoni ndenge nini mosali na Nzambe na kombo ya Epaphrase ndenge situation na ye esuki lelo ezali lokola ete réponse mobimba oyo bino bokoki kotire leçon pona yango papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie na ndenge osili kopesa ngai maloba bandeko babolingo ifo koyeba yango ete na mokili oyo ndenge Nzambe asala mokili ifo koyeba yango ete kolingaka te kolakisa na mokili ete yo nde oleki bato nyonso na makambo nyonso alors que tango Nzambe asali mokili akaboli moto na tâche na ye oyo akoki kosala awa na mokili eloko ebandaki kokamwisa biso epai ya Monsieur Epaphrase ye alingaki azwa meme esika ya bapaster nyonso ya Congo mpona ye bango nyonso tu wana bazalaki bapaster ya bamayuya alors que Nzambe tomoni asepelaki na eloko wana te yango ete ndenge tozali koloba lelo tala ndenge Nzambe esika akei kosukisa ye na lit de l'hôpital seke nayebi ete ndenge azali kuna na mbeto ya hôpital Nzambe a enseigné tango mosusu makambo ebele po babiloko mosusu o bango babandeki kosala bazalaki koyeba tina na yango te mais oyo ezali réponse mpona kolakisa ete il faut koyeba yango ete bakonzi ya Congo to bokonzi oyo ezali lelo na Congo Nzambe nde moto a autorisé yango mais bapaster mosusu bakomi kosala makambo mpona loyenge bakomi kosala makambo na ndenge ete bazali kotinda bango il faut sala boy il faut sala boy donc bazali koyeba te ke bazali kosala erreur na ba makambo bazali kosala wana babengaka yango ba erreur grave bandeko babolingo yango tozali kosenga na bino il faut boyeba yango ete makambo oyo nyonso tu oyo ezali koleka mpona mboka na biso elingi koloba te ke bino nde bokomi badonneur de leçon oyo bozali koloba ete non bokonzi wana ezali ya Nzambe te kuna boye mais bino bokomi kozwa place ya Nzambe pourquoi nani ayebisi bino ke bokonzi ezali na Congo Nzambe andimi yango te alors soki lelo ndenge Monsieur Epaphrase
ndenga bandaki koloba ete ba pasteur ya Congo bazali ko critiquer bango ke alobi ke yende azali mutu oyo azali en ordre na Nzambe po azali en communion na Nzambe pe asololaka na Nzambe. Alors ndenge nini Nzambe ebisaki ete ke likambo boye kokaki kokomela ye bomoni pona kotalisa ete makambo nyonso bazali kosala ezali na yango kaka liseki. Nzambe azali kokwese bango kaka contre mire ya makwanza. Tango mosusu bato mosusu bakoloba ndenge nini nazali koloba boy. Non, nazali koloba parce que o ezali réalité. Ezali eloko moko ekosamite, ezali eloko moko esalami yango nazali koloba. Mais makambo nyonso tu bozali kosala, Nzambe azali kopesa bino kaka échec po ete bolingi koyoka pe mongongo ya Nzambe te parce que oyo bino bozo kanisa pona Congo ke bino nde boyebi vérité alors que vérité ezali epai na bino te. Vérité ezali kaka na Nzambe moko oyo autorisaki bakonzi oyo bazali na biso Congo lelo po ete bakamba Congo. Bino loko boza koyela biso kaka ba mensonge pe koloba n'importe quoi. Omoni lelo pona kotalisa ete ba makambo nyonso tu monsieur Epaphras asalaki liboso ya caméra Nzambe asepelaki na yango te. Et nayebi ke sur le lit de l'hôpital a eu déjà quelques enseignements où Nzambe a enseigné. Mais pour tout l'accès été biso pe toza batamité mamabete to souhaiter ba bonne guérison. Mais yebi te Nzambe ateye ya mingi. Pour être pasteur mususu bakomi nde kolanda idéologie ya nani ya bato ya lokuta bangwanda banani bango bazokanisa ete soki tosali boye nde Congo ekokende bo soki tosali bo Congo ekende bo alors que ba pasteur ya lelo oyo bazali kota opposition bazali kolanda kaka bato babomaka Congo pendant 32 ans. Pe ba pasteur wana lelo baza koloba na kombo ya bato wana pona koloba nini ke Nzambe nde atindi bango po ete bakende na sima ya bato na po ba servir bato wana 32 ans. Banyoko libiso 32 ans ba peuple congolais ba bwaka mabolongo na se pona kolelela Nzambe. Nzambe wana yoki pe a faire partie Mobutu na batu na ye. Kaka le même bato wana lelo ba ye na poto awa ba sali mo ba groupe ale to mona ba pasteur musu ba bimi o ba komi koloba ete non ndenge zali wana Nzambe alobi ete bato ba kokamba Congo nde bango ifo to landa bango tango bozotala bato wana kaka bato to senga Nzambe avant. Que Nzambe ya longola bango na bokonzi alors Nzambe ngo komi Nzambe ya désordre ou bien ndenge. Parce que Nzambe soka sa faire partie yo Nzambe ko sala siko volonté na ye na ndenge oyo motema na ye lingi yo zali wana pona koyete pona koloba te Nzambe na lingi boy po ke de koloba ete bokonzi ya Congo euti na Nzambe te. Alors ba combattant le problème il y a Monsieur Epaphras, il faut qu'on vende à Kimia pour être boyeba. Et loko nini esali ete pour être situation ya Monsieur Epaphras et comme boy. Nzambe a pesi leçon monene pour na Monsieur Epaphras. Na banzi ete oyo to lobi na banzi ezali likambo moko to lokoti yango na balabala te mais ezali likambo moko to lobi ezali ya solo pe ezali juste to yebete oyo ezali leçon Nzambe alingi kopesa na moto oyo na kombo ya Epaphras alingi kozongisa ye na kati na nzela ya solo na nzela ya bosembo pona kolanda liloba ya Nzambe na ndenge ya solo. Liloba ya Nzambe bayaka na yango na loyenge ya kokritike baninga pasteur te bomoni suka na yango ndenge lelo ekomi. Mama Rosalie nazongselio maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba na banzi ete bandeko babolingo bino moko bowuti kolanda émission pe bowuti koyoka ndenge nini likambo oyo ekomeli papa oyo na kombo ya Epaphras po ete makambo abandaki kosala makambo abandaki koloba Nzambe nde apesi ye réponse na babiloko abandaki kosala pe ezali pe ndenge moko mosali na Nzambe oyo azali kuna na Suède oyo azali tango nyonso kozwaka bana ya bato pona koyena bango liboso ya kamera boloba boye asala keba po ete oyo ayende ekozala somo asala keba na banzi ba makambo ya Monsieur Epaphras epesa ye leçon
bandeko babolingo na banzi ete oyo tosili koyebisa bino bokamwa te ezali likambo oyo esili kosalama pe monsieur Epaphrase oyo abandaki kokritike Joseph Kabila, oyo abandaki kokritike Marie Misamu, oyo abandaki kokritike Pasteur Mukuna, oyo abandaki kokritike pasteur nyonso ya Congo, oyo alobaki ete pasteur nyonso ya Congo bazali bato ya lokuta, bazali kolia mbongo ya gouvernement, pe alobi ete pasteur mingi na poto awa bazali aventurier, il faut kosala tout pona kokanga ba église mingi awa na poto. Tala lelo suka na yango ndenge esukeli ye po etalingaki atia mosapi na liso ya Nzambe. Ndeko basakanaka na Nzambe te, basalaka liseki na Nzambe te. Nzambe azali camarade na yo te, oyo bobetaka na ye carte, oyo bobetaka na ye dame, oyo bobetaka na ye jeu de 6, oyo bobetaka bamasolo na bino ya ndenge ya kobomba na Nzambe azali moninga na yo te. Oyo okomi meme kotika bamakambo oyo lobi ete ozali soki mosali na Nzambe, okomi kokota na bapoint privé ya Nzambe. Yango ete bomoni bino moko ndenge ekomi kosuka. Soki ezalaki na Congo nde wana bomoni ete bakomba ta batomboli monoko, batili ye poison abwe. Sikoyo tomoni ete tango likambo yango esalami bango nyonso tu bavandi nie. Ata moto moko te apesi annonce pona koloba ete nouvelle ezali boye tala pasteur Epaphrase soki mosali na Nzambe Epaphrase boye, bango nyonso bavandi nie. Pona kotalisa bino ete peuple bino bato bolobaka ete balingi bino te parce que information oyo soki ezali ya solo na desafaveur na bango, balingaka koloba te bazwi bafieti yango. Soki bamoni ete oyo ezali mpona faveur na bango, wana bafungoli monoko lokola bangubu, bakomi koganga. Mais ndenge tozali koyebisa bino boyebaka yango ete Nzambe azali kaka Nzambe. Nzambe azali moto oyo basakanaka na ye te. Soko osali liseki na Nzambe, ndeko Nzambe akofieta yo contre mur, Nzambe akotia yo contre mur ya makwanza oyo ya minene wana penza. Na banzi ete oyo tozalaki na yango na poko ya lelo, bozala kaka bisika bozali na banzi soki tozwi ba nouvelle mosusu na oyo etali monsieur Epaphrase, nde tokozanga te pona koyebisa biso, koyebisa bino. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali, na sima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga nde boyebi nini